collecte information et ça déjà que non, la fille Azaki n'a 15 ans quand elle a eu son bébé. Déjà wana la partie adverse babi baza na ba preuve parce qu'il y a babi birth certificate à moi napé ezali. Elle n'a jamais eu son bébé à 15 ans et puis birth certificate ezali et likolo nango. OK, c'est bon. Donc wana 15 ans yami balé à part âge. À part âge baye koloba que non, la fille, bon, comme elle avait dit que non, elle n'a pas droit, il y a visite, il y a mwana nae, ndenge alobaki sur la toile. La partie adverse, baboyi yango babi, parce que la dernière fois, la fille est venue voir sa fille, c'était le 17 décembre 2023. Pardon, quelle date? Le 17 décembre 2023, babi ba na ba preuve, parce que ma photo ezali, avec la petite brunette, bon, young lady brunette, na maman Agnès, ma photo ezali. La dernière fois, c'était le 17 décembre 2023. Babi wana pe eza faux, parce que amonara mwana nae. Et puis la partie adverse encore, batomboli likamba lobi que non, quand elle dit que non, babotola qui est mwana, parce qu'elle n'était pas capable ya kobokola mwana nae. La partie adverse, balobi que non, Brunette, c'est les sincères avec RLM, Azav sincère na yemoko, avec vraiment tout le respect au baopé, c'est parce que Aza, moi, nazana kati, que nenge yemo pas zoroba, moi, nazana kati, azolinga makambo kende na kimia, pena bien, babi, il y avait des raisons, au bazwa qui est moi, na babotola qui est moi na te, bazwa qui est moi na temporairement. Bazwa qui est moi na temporairement, pourquoi? Bazwaki moi na temporairement parce que après diplôme nae o azwaki na BCBG ba komisaki na BCBG papa chéri bien sûr jibem piana a kotaki université na université au Brunette a kotaki ba lobi que non moi loyenge et kotaki moi loyenge kotaki na kati oyebika que non Brunette à l'époque a komaki star hein, il faut que to loba yango akoma star moi bambongo pe zokota moi si kitoko likolo nango et puis donc tout ça pe likolo nango abota na leader abota na leader parce que y avait sa maman et aki na ndeko na ye oyo babandai kobokola mwana et puis o babokola mwana bazalaki lisusu na ndaku oyo jibe mpiana asombela bango na partie adverse babi bazala pe na ba preuve oyo ezali que non les papiers sont là oyo basombelaki ye jibe asombela Brunel ndako asombela mwana titolo ba mwana suka poto za na mwana nsuka okay babi que non jibe mpiana asombelaki ndako Junette sorry mwana nsuka aboti okay jibe mpiana asombelaki ndako oyo ezalaki na kombo na ye parce que elle n'était pas mineure donc azalaki na droit ndako ezala na kombo na ye. Après ça akotisaki université ou akoma kokende classe na ye et puis azalaki wana na charge na bango o bakipaka ye parce que la maman de mwana nsuka na ndeko ne bazalaki l'enfant était protégé, c'est-à-dire bayaki kozwa ye mwana pona nini Junette batie na mwana nsuka batie na confort wana yo bikara bana ngo pe ya biso bayaka bamakambo na bao makino babotaka pe na balider yango bayebaka kende tobotaka awa eza pe lipala te donc il a sait que mutu na mutu aza na vie na ye. Nous devrions aussi savoir na batribu na biso na boyi kopesa kozala trop kocaricaturer o muluba mukongo machin na en général en tant qu'Africain papa nyo surtout o aprenaka charge ya mwana ye azombeli yo lopango azobokola mwana azopesa mbongo et l'icône on a tenu na classe pose à la au petit soin de son enfant, de son fils ou sa fille, yeba ke barolande yo. Alors, pendant ces moments-là, Junette a comme un sikanaye, moi loyenge kotaki, la loyenge wana, la partie adverse, balobi que non, a koma ke pa ya bimarana ba joueur, on a retanga kombote parce que là aussi je tiens à protéger la fille. Parce qu'aza mwana mwasi na ozala wana pona kosike bakombo ya bato abimaki na bango te loyenge komaki makasi abi ba joueur ba musicien ba kilikili alors
Olingo lo belo tonton pour moi bien tu me laisses. Donc, si je comprends bien, parce que moi, le baki, Azagina Moana, ça fait 4 ans, j'ai bien piana, Moana, 5 ans déjà, il y a Zalakina Moana, donc une preuve que ça ne dérangeait pas JB Piana, Moana Zalapa ya maman. Donc, Moana, comment qui na famille à JB, lorsque JB avait estimé qu'Azalakina a garanti, il y a bon entretien à Moana. Que voulez-vous? Non. Mwana na ye azalaki na maboko na ye batikala kobotola ye mwana te bayaki kozwa ye mwana temporairement suite ya mwa loyenge akomaki nango par rapport à université po akataki pe université bando keso université te parce que mwana tsuka lobi ke non akeda université te asuka kaka wana. OK, il faut savoir en tout cas nga naza na parti pris ya mutu te na koloba oyo ndenge kendaki ndenge ezokende mwana tsuka yaki kobota biso nyonso toyebi bamama nyonso tu bayebi na basi na badanseuse bango bango nyonso bayebaka ke non basalaka makambo na bango balider bazwaka bango ekomaka na moment. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.